Angélique, 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 écoutez. Angélique, 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 écoutez. Angélique, 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 écoutez. Merci encore une fois de plus. Merci Nandenge Boyambi et Panabino Boyambi Bisso vraiment sans protocole. Surtout dans l'émission Nabino Bolinga Kamingi dossier grave. Et zali émission Oyambela Kabino Kakaba grand, c'est-à-dire c'est une émission de grand. Cours de grand autrement ndenge tokoloba na yango biso tolobaka toujours merci à trop madame Francine Gembe car c'est grâce à elle que le monde entier bazota la biso, c'est grâce à elle que le monde entier bazozwa information à la source. Chers internautes, vous savez, la fois dernière, tu as dit président Ben Yamab, betela ki biso masolo ya ndenge azana studio, azosa l'album. Et biso to boyagite, to ndimaki, mais lelo to ko surprendre en plein studio, il ne savait pas que tu beta un tour dans le studio. Tu président Ben Yamab azana studio ou azo ça l'album na ebité a komi na moment nini album azo sa ba dédicace to abandi azo sa programmation to azo sa la nini. Mais je crois na bandeko bazo ta la biso batu lokola ba président Gilles Massoa oyo kolo na fondation Gilles Massoa oyo sunga batu belé fezali fondation ba africain tout azota la biso et sika zali vraiment na yebi ke non na pe sika bambota trop na robosa na pété les codes mboka azaka moko Willy Musheni donc bazarami balete batika ko zape mbalete ba kozala pe mbalete azaka yemoko na pe sepe bambota trop na bosanité na botepa hein. Olga Blanche Nensioy donc na katia also to bosanité batutu déjà na yebi ke bazar au CP là. Chers internautes, je veux vraiment m'approcher et si kan wapi président Ben Nyamabou Azali poto meka kosoana ye toyeba qu'est-ce qu'il est venu faire ici en studio congodialogue.com. En tout cas, ndenge na uti koloba vraiment président Ben Nyamabou c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter surtout na musique na biso ya Congo, c'est parmi ba poids lourd ya musique à Congo ba sali pe belé ba bimisi pe ba te belé ba valoriser pe rumba ya Congo et aujourd'hui il est avec nous to kuti en plein studio azo sala musala na ye na habité ayeko sala programmation to ayeko sala nini. Bonjour président Ben Nyamabou. Bonjour Kagrave. Bon, oui, surprendre les biso nandimite ko kuta biso na studio ko ya na studio awa moni toujours travailler toza ko déjà ko mixer comme na moment de mixage. Oui, on dirait au militaire. Non, banzembe bandaki quand on commence la programmation, tu bandi ko côté sa musique, bandi ko côté sa ba rythmique, ba chant, ba nini tout ça étape na nyo c'est leki. Sikoyo toza na temps étape ya mixage yango na za finition pour banzembo et bima. Donc musala nyo c'est sili nyonso presque c'est sili. Et on a écouté biso tozo sala siko mixage. En tout cas, merci nandenge pena tozo sala mixage. Je crois que na bandeko bazota la biso vraiment là je salue bandeko nyonso bazota la biso na côté kuna Angola na bosanité le boss José Tambwe, le monument vivant et de l'autre côté pe na bosanité boss Fogis, boss Scarpa Omo, bango tuka kana luka pa fuka Omo bino donc na bigeno ezana ngo ya bino na ko bossa na pété Dalfi Kabambi, hein, les grands réalisateurs de l'Afrique centrale donc bambote na yo na mpanzi kuna Angola. Alors président Ben Nyamabou batu bazota la biso bazali ebele na minute batu lokwa ba ya Willy Musheni batu lokwa ba président Gilles Massoa batu lokwa ba Nana Botepa hein donc baza siko na posa bayeba quand musala oyo ekoki kozala vraiment na disposition surtout ya bato balingaka la très bonne musique et koza susu moi tant to ezali ndengeni. Bon to pesi vraiment la ba public balingaka Shock Star to ebisi bango ke etikali moi tant muke po bayoka. Parce que vraiment le temps il y a date tant où tu kolonga na misala awa na studio lokola mixage sili et au moment où ba fiche ko bima na bakati ba fiche nde ba kolakisa vraiment que date voilà date album ko bima mais lokola na ba fiche bimité on ne peut pas anticiper to ko anticiper en côté to zela tant ba fiche ko bima là on peut programmer la date, il y a sorti album. Mais Kalaming était ça bientôt. En tout cas, bientôt na bipeke na calendrier za na ngote mais tozondi manabiso kaka. Alors na kati wana album na ebité parce que Shock Stars est un répertoire moko munene pe mulai
banzembo nini toko retrouver oyeli biso na banzembo ya sikao to ozongisi biso pena na belle époque. Bon, tous en a deux étapes. La première étape, tous en a ba étape où il y a la belle époque, ce qu'on dit au Sali non-stop, que les gens vont découvrir le Kola Banzembo Rihanna, Jardin abandonné, Mboumelengue, Jardin de mon cœur, Bakelimani, Domanitou. Voilà, c'est Banzembo Ezebele. Donc, Banzembo tellement Ezebele, où il y a na mélomane, surtout na public, Bakolanda Banzembo wana. Et deuxième étape, tous en a Banzembo Sika. Tous en a liso likolo na liso. Tozali na Edomanitu, tozali na Linda Pesanga Espace, tozali na Mabena, tozali na Enriquez Vemba, tozali na comment on appelle Banzembo eza quand même moi ebele nyonso na ko sa kotanga wate surtout générique o ezali pe. Mais voilà. On a siko ça ndenge parce que déjà moi banzembo mo na nebele au sala volume 1 à volume 2 to ikoza ndenge ni parce que otangi eza na non stop ndenge lobi ça dit wa belle époque na o banzembo sika siko nyonso ko mimisango e kozala sika moko to ekobima ndenge ni. Bon, le moment où on dévoiler secret parce que on ezali secret abiso bakolo banzembo ba œuvre et o biso to garder ba mélomane public bazela tango banzembo kozala na marché et à l'air là bah, ils vont découvrir quand ils vont voir que ils ont non stop ils ont Linda ezali Rihanna ezali Jardin abandonné ezali Jardin de mon cœur ezali émotion Domanitou et voilà Mabena Enriquez Vemba donc banzembo wana nyonso tout public tant que découvrir c'est à eux de juger. Dans le moment où tu dévoiler nos secrets on a tête comment secret OK, merci. Je crois na bandeko bazota la biso ndenge na lobaki toye na studio ça dit eza pona koyoka ndenge ni mixage ezo salema. Est-ce que bato yo bazota la biso bakozata droit te akoyoka ta moi quelque chose te na banzembo oyo yo zo mixer lelo surtout. Oui, cas grave. Toye bibino ba journaliste buka mona buka kukila. Donc soki bato bayoki bakondima. Soki bayoki te bakomona bakondima te. Alors en première aux ana droit ya kozwa moi ba extrême muke pona koyoki sa public et o balingaka biso et bayoka qu'est-ce que nous on a fait comme travail. Donc est-ce que na ba surtout net na ba pourri wana est-ce que bato pena bakokuta pena banias parce que on doit se dire quand même la vérité Shockstar c'est les alliés meilleur orchestre les années 81 parce que et bimisa ba grand oyo bazaki pena ba grand chanteur ya mboka oyo cette fois-ci nandingo saliango na une nouvelle formule na bandeko yo peut-être ba mission muso recruter. Est-ce que vous êtes sûr que bango ba ko convaincre pena public na yo wana ya époque wana? Bon, Congo za munene plein de musiciens, tozana ba Debrige, tozali na comment on appelle ba petit nanga ba synagogue, tozana l'autre là comment nani petit nabiso nani Charmant et toi les Nzambe, tozali plein de musiciens qui ont chanté, ils ont bien interprété des chansons, vous n'allez pas souffrir. Au commun ba voix nyonso et kozala. Vous avez bien interprété. Comme ça a été de Baba, comme ça a été Carlito, comme ça a été Janana, comme ça a été Nzaya et tout ces voix là bakoyoka yango ça bazala tranquille, ils vont voir en premier pas ndenge tozalaki kala et en deuxième temps ndenge tokomi sikoyo pour là Baoza décidé. Merci. Donc sans plus tarder, je crois que beaucoup permettre biso to kana nzembo ni to yoka. Bon sikoyo toko tia ba nzembo Rihanna tozana Rihanna toko tia Rihanna et après Rihanna toko tia comment on appelle jardin abandonné. D'accord. Moi j'aurais surtout na ba tout le ko la ba esiza la musique la Crimée. Vraiment bango penda ba vandi bazozela ba yoko nzembo wana ba Enriquez Vemba ba DG Luau
ba Clovis Boyeke ba Lekaz donc ba toana nyo surtout baza kuna na mboka mwana Maria ba Famba de Bella donc tout ce monde là baza kuna na baza na posa bayoka bakoyoka yango. En tout cas merci beaucoup. C'est parti avec Rihanna Toyoka Rihanna. Est-ce que eyembami na ndenge zalaka to oya lelo eleki congodialogue.com. congodialogue.com. Merci. Wana touti koyoka Rihanna. O ezaki composition ya Ben Yama buto ezaki composition kaka ya peut-être ya mutu mususu. Ezanze mo batekela ki. Ka grave. Rihanna ezali composition na ngai moko, c'est moi l'auteur. Expliquez-nous un peu. Na circonstance nini nzembo wana ekomamaka parce que ndenge mwa mawa moko boye ezalaka wana ndenge mutu moko auti kokutana na déception mais raboyaka yo na époque ngo to ezaki ndenge. Bon, justement, c'était une déception. Comme c'était une déception, n'en revenons plus. Ça s'est passé. C'est la chanson. Na circonstance o nzembo wana ekomamaka. Eza déception. Nzembo se yembami tozongela masolo wana te. Nzembo se le sala ko pasi. Non, na lobi boye eza déception. Une déception bazongela kango te. Comme na oliso to beta. Non, mais lisolo c'est l'équité ka grave. Tozongela ngo sondenge. Tozongela te. Non, leki na lobi na yo. Réponse zaka moko ezaki déception. Et c'est l'équité. Déception zoka. Mais na lobi hein. Oh. Déception sur les Ouagenga et Zopé Batumususu. Ah, merci. Vraiment, vous comprenez que non, président Ben Yama, à cette époque-là, on disait Moriana et Bima. Donc, Azaka un peu déçu, hein, on dirait que mère. Vraiment beau comprendre kaka. Madame Francine Gembe Naibi que non yo luki makambo parce que grâce na un des monde entier bazo mona artiste ya boy ba grand artiste ya rumba na biso on est fier ya bango parce que na mboka na biso. Moi j'ai comme impression que toi kopé sa mutu baloge kaka tango tambu so akei ndé to komia vraiment zaki grand asunga ki batu mais tango la personne est en vie mutu moko ta pousa na raté pas biso que en tout cas ozali grand tozali boy. Alors président koyoka bina manda na ndenge betami oyo batu to bazo beta ezaka batu ya sika ozuito kaka batu ya kala parce que tozo mona PC doaza na kati wana surtout pe ke yepe alongwa ne pe Shockstar akenda to ebite so kazongi. Non, yo moko zolo ba otangi Sejoka, Sejoka za likundi ya Shockstar. Donc likundi ya Shockstar donc moni misisa ya nzete tangu kunzami na mabele. Donc vanda eza ya vanda. Donc biloko Sejo beti eza ya commentaire te batu ba ko vivre yango. Ceux qui batu ba ko vivre ba ko ba ke non vraiment c'est là à travailler. Vraiment c'est azongi Shockstar on dit pas na lobby hein ba ayebisaki yo boy te abimaka wana yo akendaka na poto akendaka na vacances akendaka vacances Shockstar pesa batu ba vacances te na lobby muta akendaka vacances yo pe ko vacances na poto te. Merci et ça pour un plaisir à tout bazota la biso surtout que Sejoka est avec moi ici en studio donc to yende poto soana bango to yeba nini bazo sala parce que tango bazali ko se retrouver boye surtout la belle époque batu bazali kolela yango mingi musique na biso on dirait baby batu bazo beta mélancolisme na guitare ici là mais Sejoka azali parmi ba grands solistes OEP ba sala moi mingi na solo ya Congo ça dit moi solo ya solo et ça pe na batu ba vandi sango. Et il est avec moi, Sejoka, bonjour. Bonjour Kagrave. Sejoka, naibi ke batutu bazota la biso na Suisse, le batuloko ba Micheline Congolo, batuloko ba les cases cosmétiques na Paris, batuloko la Beberto Kumbaro. Donc à se retrouver, donc naibité plaisir na ezandingeni surtout que se retrouver sur na bandeko bazota biso partout boy.
Oui, c'est un trop, surtout que tu se retrouves pas mbatté, tu se retrouves pour te mettre en solo à Ndoulé. Moi, Moussala, ou Tobongse Bango, quoi. Plaisir à trop. Oui, plaisir est à partager. Est-ce que Ozongi quand on a choc ça pour te bigo bimaka? Na bimaka ti na zala kaka. Okendaka. Okendaka wapi? Ok, tant okendaka poto ndire que utika no choc ça. Maka mususu wani maka musique te. Obe banana na vie na est-ce que bobongi loko moko ezana te. Ah, na ebisi yoko, na buloko, neti bana poto ba yebi mutazo pe ba année sabbatique. Comprendre? Donc on peut mati l'air moko motiki bulango te mais l'air moko kozongela. Na poto na vanda ki ezaki ba makamususu. Nazonga kaka Shockstar kozonga nazonga donga buloka ya Shockstar. Comprendre? Sans album bozo produire le côté on demika ovanda na Shockstar obeta banzunzing to ezani. Non mais oui. Ouais mais boyebi ba mi makamongo ya ndule ne koma na bakine donc mais tozo bundana parce que place na biso peza na ngokaka pour capacité pezali place na bino ça ya Shockstar. Ah ouais. O tambola raté ozo mona te ba bandrole les hommes à chaque jour te. Ouais mais qu'est-ce que bota maloko maibwe. Oh mais mutu na mtu azana guna e mutu na mtu peza na posa na e doso tozo bete ezaka pour na posa na biso te eza pe po bato belé to ki mbela ya bato belé basenga biso ke non ba biloko wana fallait za la kaka. Vous comprenez? Neti siko tango pe ozongi na terrain c'est joka. Soliste nini ke tango azo beta yo ozaka na mwa bobangi ke mutu oyo soki nga na yeba koti biso na studio c'est que na kozwa pena abandon to na kozwa chaos artistique. Non mais musique eza bitumba te musique eza art eza iloko osepela. Loba na ngai nde soliste nini osepela kana ye parce que baza ebele on asepela kana bango na moni ke ba beta bien ko lega. Beta na mais bazali na bango ko ngati ba beta bien ko lega. Bazali lokola bazala bango ebele. Lokola. C'est sur la tangeli c'est leki ebele. Ah non, j'aimerais juste avoir même 2 ou 3. Non. Quand on a peut-être ici Zali à s'occuper de c'est du rappel tangia lobi que non na leke na guitare ça la peut bien. Non mais d'abord ba prêtre ba Ali ba vie ba Ali ba to Alexandre guitare ba Zali est-ce que ngana ko na batwana? Non. Tinga na kota Shockstar parce que idole na guitare Zali qui wana Roxy Granyao. Vous comprenez? À Paris ba bazé belé na maître Alexandre guitare Fiston Lusambo azana kati à Londres. Donc mais na petcho pe bazobeta ibele pe bazali na tala ngabi petcho na bi boulot mais ça ko banga te zani ko sepela na sepeli mais comment pourquoi pas merci pour la franchise alors c'est joka na kati album ezobima otepe nzembo to ezandengeni ouais na kati album na tie mwa nzembo moko na sena dédié on a petit na kati ba Suisse et domani tout de ba petit ya Suisse ba ko se retrouver na kati ba Jean-Jacques Pagna ba Nono Mawete ba yebake Ayel Nito le patriarche c'est ba que plan ezaroya pour nabino quoi. En tout cas, surtout Nzembwana Edo Manitu vraiment Luka Makambo donc Nzembo na kati ya disco Luka ba problème ebele ce qu'on a évité message nini na bandeko batali yo lelo surtout na émission oyo ndenge to kuti bino na studio poko yebisa mama maloba nini pe bato ba olinga ba contacter yo ba koki kozwa yo ndenge parce que bato ebele pe ba luka. Non mais pour na ndenge to kutani lelo na yebisa bango ke to kutani po tozo salela bango musala o basenga biso to sala donc karaté wanza mamba producteur mais karaté ekobima donc beaucoup sala calme beaucoup sepela trop. Bato ba olinga ba contacter yo bato ba olinga ba contacter ngai ba ko contacter yo ka grave yo yebi ndenge ya okanga biso parce que na ko pesa ba numéro ba téléphone ka boité quoi mutu so ba ko benga ka pour déranger yo makambo za sensibilité comprendre. Ouais. D'accord, c'est bon, merci beaucoup c'est Joka à moins que vous ayez moi dédicace pour to avancer koto. Non, na pesika ka mbote na batutu ba reconnaître ngai bato ba sepela na ngai et pe na bana na ngai bo bazé belé moi na tanga bango tuezate quoi. Merci beaucoup c'est Joka. Alors président Ben Nyama Bounaïbi que notre utiko soana c'est Joka azali moko ndenge moko lobike moko parmi balikonzi à Shockstars o bazo continuer kozala pembe nayo. Est-ce que deuxième chanson to koyo nzembo nini? Bon, Toloba wana to utai koyo Kariana, deuxième chanson est allé Jardin abandonné. Toyo ka Jardin abandonné aux compositions et à La Sacarlito. Il y a un des compositeurs mango. En tout cas, Toka Nzembo wana Jardin abandonné pour na plaisir surtout il y a batu o bazo continuer kota la biso. Je dis et je répète que bato bakolinga vraiment bozala koyoka makambo na biso bolandela makambo na biso de près bozala abonné na chaîne YouTube na biso kaka soko beti congodialogue.com congodialogue.com. Kisaka, no petenga na pesa
Bonzelanga na keleke nazalaka sage alingi yo mpe ozala lokola na mama likambo mosusu nakosenga koyebaka baitati kome nayebana mingi nazali mpe mwana moke congodialogue.com. Ok, tozaka na kati ya studio. Vraiment toza na studio tosalaka musala na biso tolingi na biso te ke o to ka o ba biso biso boite makambo biso to mona kite mais biso lelo to yende komona to epende koyoka. Il est avec nous, c'est parmi aussi les artistes nouveau récrit nouveau récrit à groupe Shockstar ya Benyama. Bonjour mon ami. Bonjour kaka. Comment mon ami? Debridge Kandungu. Debridge Kandungu. Kandungu Debridge benda. Debridge yo siko na osepela mingi olobate onzemba kaka. Surtout. Est-ce que dans l'album il y a un vocal? En tout cas, orchestre nanga basalinga plaisir pour batupe baebanga o baebinga vraiment na sali nzembo moko ya présence Joka Edo Manitou. Ah, yende mto yeme Edo Manitou luki makambo. Donc est-ce que vous assistez ba découvrir nga? Est-ce que vous assistez que batu ba sepela? Te za déjà sepela pour Shockstar biso to kena lokolo na biso wana kaka. Do bobungite. To bungite s'adapter facilement? Non, wana za to benga ngo kebo. Donc pour kota na kebo, il faut yeba na kebo. Des bruits. Les lisaka mélopé vraiment. Ba tu pena ba sentir. Merci. Vas-y. Edo Manitou. Atako bakoboya, atako bakofinga yo. Manitou yebaka mokili oyo. Donc yango wana pena to ke po moyena loba mingi te bat baroyo kanena disque. Oh là. Okati biso sentiment. Non ba mibi ba komito. Si ko biso pena na Shockstar ke to beta to zong sa pena batu na lignée wana. Vraiment. En tout cas to ebi ke bana Suisse tout. On se pena pena pour Shockstar pena orchestre ya Suisse. Donc to ebi ke calamité. Ah, on peut chance comment on appelle boye nzembo ebimi boye. Bongo tu peux ma papu sous. Te Shockstar poto za lokwa neti simandako. To ko beta ka pamba la montre bando kende. Te ma papu après tant okende poto botu pe ma papu. Non to kembi na. To za d'un orchestre to kembi. Te ko tali ba te. To beta nan. Po kebo fo ye ko la on a bien. Ko wela nan te ye ko la bela. Aux na centre de formation. Naza na centre de formation donc en tout cas. Il y a encore un peu. Merci s'il y a quelques dédicaces na bandeko bazota. En tout cas na pesi mbote pa ya Efo Personbala na Orléans. Na pesi mbote pa ya Nico Musambu wana ba oncle nanga propre na pesi pe pa ya Biera Merlin auto kufela papa. Vena biso Charlie Antonio. Na pesi pe mbota to e pa ya ba Venus Twalingwala. On va soutenir AVC Joka, Bazali, sans oublier Yagabi Chisola. On a pena mon vieux quoi. En tout cas. On a pesi mbote na Lubumbashi. Moi vocal mususu. Parce que mimi na nyaka yo ezana. So na pe mo ba popuri. Oui. So mo iloko moko ya moi kala. O ya kala. Ba bilo ba vocal yo sale. Kele mani mama ebanga na lingaka yo. Koboya ngai te nokina kokondo tikaka lofundu nokina kokondo natonda na zuwa yankoi amwana mama congodialogue.com. Merci. Là, vous sentez très bien que Moussa les Osa et Matouza en plein studio. Touti kozwa artiste Moussousou Oyo parmi batu Oyo toba musicien Oyo président Benyama ba outi ko recruter ba nouvelle récrit président Ben si qu'on a habité formation n'était bandeko Oyo est-ce que donc au meki bangona très bien pour comme peut-être dans ba niveau que don bon dimake na 4 albums na yo au peut ça bango chance bango pe banzemba ba nzembo. Oh, cas grave. Au moni na sinebisaki yo que au moni RDC Kinshasa surtout et tourné na artiste belé. Alors awa soki oye na Shockstar ezali école de chants de guerre. Donc comprendre to kozoyo pambate parce que to moni ke lo laka oza ko belela penda oza ko sanza penda carrément to zuyo yango no moni ba de bridge ndengo moni azali awa ndengo Oyokie, vraiment, zo boaka benda na ndenge osakana te. En tout cas. Ouais. Alors, Kobi Masco album na ligne Scott bande ko bazo précision ba o bazo tala biso. Album oyo ndenge obetel biso ezana deux étapes, tozana étape wana ya belle époque, tozape une étape banzembo asika. Oyo Kobi Maliboso, eza banzembo asika, to Kobi Maliboso ezali banzembo wana ya kala, non stop.
Bon, omoni na ndenge banzembo bimaka ezaka vraiment na programme liboso ezaka d'abord affiche. Parce que l'air to ça la photo affiche, l'air to ça la tout ce qui sera comme affiche et à ce moment-là toki ko pesa programme ya banzembo. Na moment oyo donc voilà na moment oyo toki ko anticiper te sinon te to anticiper ba ko mona bien non ba sala ki farce. Yo moko yo kutabso na studio. Na Sepelitro et la farcité donc net ba Clovis Boyeke tolo ba lokola ba Dani ki Congo batu omoni batu wana ba béninois ba noumé ba tout ça ba yebi yango na tolobi que d'abord il faut ba fiche ebima après wana to ba ko na fiche wana ba ko tia ba date ya sortie album tango to ko sala pe ba bilili lokola ba clip ba nini nyonso wana nyonso iko za l'accompagner na album voilà. musique na biso souffrir na o Italie production hein ba producteur on dirait bazate yo moko ko sala autoproduction ndenge ozalaka ko sala ngo to cette fois-ci vous avez engagé peut-être un producteur oyo akozwa charge ya masolo. Bon, à Okuti Bisso en studio, la production, c'est nous-mêmes qui produisent. Bon, maintenant, Yomokomoni Nenge tant comme il attend moko ya ba makambo comme moi belé, ce n'est plus comme à l'époque. Mais ba distributeur, bazali, toko pesa ba distributeur, ou toki ko tanga lokola comment dirais-je, toko anticiper parce que tous zelana non. Et comme après, comme après, il y a même kotanga bato zo collaborer na bango na album. Na lobby hein, et comme na no pro. Zo banga ba yo boto. Non, ezande batamite mabe, batamite mali kunube bazana mboko. Donc tikana non misala esila, so misala esili bato bako zala bako sala distribution ya banzembo que ce soit mondial, que ce soit Europe. Et que ce soit ici, merci. Surtout, dernier mot nini oyo bandeko batali biso lelo grâce à Madame Francine Gembe ba se retrouver nango monini o ba ko retenir surtout na passage na biso na studio awa ba uti ko yoka yoka banzembo et puis ceux qui peut aussi lisina yo to ko tikela bango pe moi temps ba savourer na ba belle mélodie nyonso o ezali surtout na album na ezoya dernier mot na ezani. Bon, dernier mot ezali que vraiment public au balingaka la bonne musique, surtout au balingaka Shockstar. Oui. Alors Shockstar vraiment a sali mosala moko kitoko bako sepela parce que nous avons un non-stop qui en groupe englobe Nzembo ou Union sur la belle époque de Shockstar et nous avons aussi des nouveautés qui donnent aussi la chance na ba jeune ou tozui pour bazala na orchestre ya Shockstar ba beta lokola ba linda pesanga espace lokola ba Riques Vwemba lokola Edo Manito lokola Mabena banzembo ezebele liso likolo na liso banzembo ezebele alors to tangina no wana po talakaka na ndenge temps eza ko repartir biso to tangina no mwa wana me banzembo ezebele et bien préparé ba koyoka yango avec le boko ya Sejoka otozo benga likunzi penda evanda benda akacha Shockstar non abeti benda ko beta bango bazo bazela ba komona to banga pe mutute mutupe abangisa biso te. Merci. Numéro ya contact ya bureau na bino pour na bandeko peut-être ba kolinga pe bazo susu ba contacter bino. Bon, tout le monde a toujours numéro à bureau, ils ont toujours 085 0243 Willy Moucheni. Oh là 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 là, 00243 Willy Moucheni 85 10 96 640. On est à bureau numéro à bureau, so balingi bazo contact, bazo contact na bureau et puis bureau et bisa bango 00243 85 10 96 wana ezali 640. Ah oui. Eza ya bureau. Donc eza numéro à bureau ceux qui babengi ba moko information tout. Non, ba zo information pa na niveau à bureau. C'est eza numéro salami pour na bureau. OK. Le quoi bureau zo travailler toutes les informations ba ko on va partir à numéro wana. En tout cas, merci beaucoup président Ben Yamab na ndengo ya Mbibiso. Cette fois-ci ngape na ko remercier batutu oyo bazwe de biso de près ou de loin. Là je vois ya Willy Moucheni Kodamboka.
na bosanité na robosa na pété bato ba osunga biso ça dit ceux qui boko sepela na musala ezule kaboye c'est grâce à madame Francine Ngembe parce que ende muto azo sala poke donc Congo dialogue ezala site o ya bien ya solo site ya kilo site ya ba pro parce que awa ba bêtise lo ba makate o ma solo za musu sous titre musu comment non babilo kwa neza na ngote merci madame Francine Ngembe et pourquoi pas toute la grande équipe. Il y a émission Oyo, dossier grave là directement, je vois Darby Matuka, merci pour le travail. Et puis Nabosani Pété, Onyo Sobana, Bozaya Bisodon, Alingabino Mingi, Dalfi Kabambi Nangola, Nabosanité, Narobosana Pété, boss Fogis, Nabosani Pété Lissousou, boss José Tamboué, monument vivant, Nabosanité, boss Scarpa Omo, Nabigano Lukapa, Nafuka Oma, Isa Oningana, donc Isa Bino Bambote, Nabino Trokuna. Et puis, président Benoniro, Isa Moelo Oloba. Bon, tout ce que c'était que au Moni Shockstar est un grand orchestre. Alors, le cola, nous sommes ici et comme na souka, tout ce que vraiment la public na biso balinga Shockstar, vraiment moto à somba comment on appelle la téléchargement, la CD nyonso to batkoche la bango po ba soutenir Shockstar mouvement na bango pour mouvement na bango et kende liboso tozo senga surtout na ba oyo ba esiza la musique les crimés vraiment ba Clovis Boyeke ba DG Luau ba tubenga banani comment on appelle ba oyo nyonso baza ko soutenir biso vraiment bazala près que tango album ezako bima basomba yango sans modération basomba yango ba Daniki Congo moni bangonyo surtout wana totanga bakomona bango awa bazebele ba mususu tutangite balimbisa ngai prochainement on va parler exactement le gars journaliste bazaka toujours le temps c'est le temps vraiment merci beaucoup Tokomi vraiment Nasuka merci comme je le disais merci à Nana Botepa merci na Yuyu Lundikisa merci na Bandeko Bazali et belé en tout cas je ne serais pas qu'aussi Sabino les grands producteurs président Gilles Sana na bosanité donc na biki dans Shockstar pe yango na biki ozota la pebiso et ça la fait plaisir à trop que donc bo soutenir bango ils allaient parmi ba patrimoine ya mboka oyo ba orchestre ça la masolo biso na dossier grave tous arrêtés que d'autres les émissions moko boité que muto asali malamu to boy non ce que ça le roi bientôt okumisa nous sommes là près de tout le monde au Jibem Piana oh Jean Sarnyoka longo boto ka ndenge to sola ki na oh te oh bozi na batu tout oyo basala kombo na musique à Congo. En tout cas, on est de cœur avec et même Bajeno Bazo Botamalilo, le quoi va faire rigola, exemple la Fali Poupa, tout le monde a hérité Watana, BP Bazo, ba Fabricas, ba déplique, bango tout. Donc Bazo ça là toujours honneur et musique Nabiso. Je crois que site Nabiso Oyo www.congodialogue.com et ça pour nous soutenir tout le monde. Merci. Moi je vous dis au revoir. On se retrouve avec vous à très bientôt. congodialogue.com. Eh ben dis donc, écoutez-moi ça. Colombo, Jisse Mapeso, Karim Mwanzamotema ya Edo, Boyoka Shockstars, Saint-Michel à moi à Paris. Kiss Mabika, Thierry Chiluka, Omeki, Toya Folio, Omeki, Toya Folio.